ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout, bon message Kolanda Bisso à travers ABC One, la chaîne numéro 1. Oui, mais la cabine toujours d'actualité to eli susu na cadre émission na biso analysons ensemble pour na kotel Sabino Maekani ezole kana République démocratique du Congo. Le tokolobela likambotali gratuité enseignement tokobeli susu ndenge ba ministre ya FCC bazal lelo na réunion na autorité morale na bango kuna na Kingakati tokolobeli susu maye etali viol to makambo elekana ki kuna na Congo central tokobeli susu maye ezoleka au sein ya UDPS ne alobaka toujours Jésus-Christ est le number one yango kimia et régner partout na mabota na bino ndebo mesana kolanda émission analysant ensemble émission analysant ensemble libanda pour na tina kotel sabino lolenge kanimboka ezotambola ndena yebisa kibino l'autre fois que ezalaki na ba pour parler mbutu kotaki pour na tina été makambo tali gratuité enseignement bel et bien enseignement cette année na ba école publique to école ya l'état eza gratuite mais certaines divergences ezo continuer toujours ko régner au sein ya makambo yango na yango 15 millions d'enseignants au bafutamina mte jusque là. Or, toyebi lelo déjà, toza le 29 août. Kalamingite le 2 septembre classe ezozonga. Mais jusque là, enseignants bazuna numbongo na bangote. Est-ce que ils ont mauvaise foi gouvernement? Est-ce que ils ont mauvaise foi batoufma futa bango parce que déjà actualité zo circuler partout ailleurs que Mongo déjà ba débloquer qui Mongo et Bimaki pour na ko futa ba enseignants mais jusque là 15 millions d'enseignants bazano nous na kosimba na nous salaire na bangote na nous bazumbongo en liquidité te bazo réclamer déjà d'ici là bon reçoit déclaration à bango ndenge bazo réclamer mbongo na bango ya bango bana na basomba uniforme te ya bango bana na bazui ba moyen ya kozonga na classe te tonga na lobaka mama meta lobaka to landelaka de près maezo lobama mona mboka Félix Tshisekedi tanga zo pesa ka ba injonction faut tango nyoso azala na comité de suivi ezaka te bozawa na pona tina ya kosala plaisir na lokwa ba tchebino na cabinet bolie bomeli bosaka plaisir tandis que malobo bozoba ezo la respecter te. Je vous informe que 15 millions d'enseignants oyo ba 6 millions mbongo na bango te. Est-ce que ba kozwa courage ya kotangisa bana? Est-ce que nango bomonaka etombaka mingi ba nez blanche oh bana ba nez blanche batanga kité vie ya boy makambo ya boende et salaka ke bana batanga en tout cas tozo tcha misu na bino bolandela yango ba enseignant wana nyoso bazwa mbongo na mongo parce que déclaration et ko sala ma 10 déjà lobi na tongo de ba bengi biso pour natina ko informer biso déjà demain matin déclaration il y a syndicat ba enseignant à couper sa déclaration na bango nango ndina uti ko Samuel Lisusu ba ministre nyoso ya FCC bazana réunion na autorité morale na bango na Kingakati. Il s'agit bien de monsieur Kabila Kabange ou aza autorité morale ya bandimi ya FCC ou ba maki ba ministre a bengisi bango kuna na réunion moko en bloc. En tout cas fidèle internaute, fidèle téléspectateur, tolobaka na biso pambate parce que toyebaka maram tolobaka tanga bengisi bango musala na le bandité mais bengisi bango déjà à l'avance pour na tina ko pesa bango ba directive eloko nini sengili basala. Est-ce que ekozala ya malamu? Est-ce que ekozala ya mabe? Point d'interrogation. Mais biso toyebi déjà muto a détruisa mboka pendant 18 ans ya malamu ni akoloba akolobaka oza na sens te na yango biso tozawana toujours pour na ko accompagner population na makambo ezoleka toko tika te toko lobati bakoyoka parce que zoma injonction kuna Kingakati na makambo etali ndenge nini ba ko exercer fonction na bango bakei pour na tina koyeba so ba lobi bo sala mabe bo kata bo bomba ko sala parce que ezana mutu te o ya leki Kabila na minute parce que to ebiso ce mois mboka Félix Tshisekedi azo ba injonction pa na ye depuis yango nde azo exécuter voilà nde bakie kozwa ba injonction pa mokonzi na bango. Est-ce que bakosala malamu? Est-ce que bakosala mabiso? Je dis que monsieur Kabila a sali déjà ma bé pendant 18 ans. Est-ce que bato a tchewana bakosala malamu? Ezaka kapo ba yiba. Ezaka kapo ba boma, ezaka kapo ba sala soki ndenge ni na yango. Biso tozana pona ko accompagner population, tozala ko intermédiaire. Pona tina okomisa ba message réunion na bogosala Kingakati. Tozo c'est là, tu ba suite fin na yango.
soki bosali mabe en tout cas to stolobaki population faut s'en charger na bino parce que kotika pe c'est trop population zo souffrir population zo kufa bango bazo sepena bana bango ba otengisa bango na ba poto mbala oyo peuple faut à se prendre en charge yemoko na uti ko lebali sous likambo etali viol o balobaki viol biso stomona kinanga na bino kezalaki na propre consentement na bango bibale nde babimisi yango aux yeux de tout le monde lolenge kani vice gouverneur à Congo central salagi marambo eza un peu tabou mais tokolobango quand même parce que faut vous aller informer basalaki maramna secrétaire à gouverneur oyo bimaki na ba réseaux sociaux bakangaki ye tozonga mwa muke pona sina kosa analyse qui est censé ko interpeller gouverneur ou vice gouverneur en tant que autorité moko de la place autorité morale to ebisono soko c'est le procureur ou aza censé ya ko interpeller muto azali na haute fonction ya l'état mais to kamwe bagarde ya gouverneur nde ba ki ko bloquer vice gouverneur nde ba ki ko filmer nde ba ki ko sala c'est la honte en République démocratique du Congo so totali CV ya bato wana batanga te baswa ki bango munu kutuba bachaki bango talande indeli bango na yango yemoko vice gouverneur oyo bakangaki na fragrance alekaki lelo na chaîne moko de la place pour na tina kosenga pardon na peuple congolais nyonso en général o balandaki vidéo wana asengi bango bolimbisi asengi que asengi à ce que babosana nyonso wana batala avancement ya parti wana de la République pour ekende liboso babosana ce qui andimi na ye donc bino bazo tchaka bino na fonction pour na tina ko servir peuple congolais bozo servir na babu na bino sans compter ba mineur oyo bokotsa na ba biro na bino siko population tozo ebate mon nzambe nda komi ko confondre bino et puis si passe sengi pardon na population en général na tina mamwane lekaki soki ebaki ko ozaki na yo innocent ko senga population pardon pour nani makambo boza kitoko te fo botika tango osala ba bêtise na bino fo osala ngo na ba lieu moko za approprié non que ko sala ngo boyebo que ça et puis combien de bana matadi bayoka ki passe combien bato Congo central bayoka ki passe na événement tout na acte wana très à l'aise obimi na osape déclaration senga pardon biso toza ba leki na binote toza bana na binote toza ba ninga na binote bo sala buzoba comme tondima déjà kozwa ba pardon na bino bo continuer ko sala en tout cas mbala auto kondima yango lisusu en parlant de ko senga pardon moi mboka Martin Fayulu m'a dit dia ote ko sala point de presse oui les kana ki bozoki yango en exclusivité na ABC1 asengi na moi mboka Félix Tshisekedi asenga na population pardon na oyo asalaki haute trahison à trahir peuple congolais na makambo belé toyebi pour ne pas répéter la suite asenga population pardon na mabenyoso wazo sala na makambo nyonso oyo azoke kozwa ba injonction kuna pa ya Kabila Kabangi asenga population pardon pour baza dessus na yango lit na ya vérité des urnes ezo continuer pour natina kotalisa ete yenda zalaki muto a remporté ki victoire na ma élection o esalama ki na République démocratique du Congo mais ba yibaki victoire na ye ako continuer ako tikate ako lembate pour natina koluka vérité eyebana ngana koko bakisa boye pambate avant to bimisa information tozwaka tano ya kosala conseil à rédaction elongo na cordon Jimmy Boyembe nous pensons que au senga pardon la population ezali nango eloko ya makasi penzate parce que tout le monde peut demander pardon tout le monde peut dire bon bolimbisanga mais eloko eza motu ya ko poser ba acte o ko compenser mabe o ya sasalaki to ebisono soko ayibaki victoire abatu to ebisono soko azwaki ba injonction atie batu na ba parlement na ba sénat voilà mais pardon kaka te sengeli asala makambo population et ko sepela na yango population alia ala la malamu ala ta bien azala à l'aise ne partout ezalaka wana nde to ko sepela na ye to ko ndima pardon tant qu'il y a ko senga ka pardon ko bongisa te et ko simba te en plus tozo penser peut tozo suggérer que esengeli a dénoncer ndeko Kabila Kabangi na CPI bakanga parce que tant ko zalaka toujours wana akozalaka toujours na maele mabe ya ko manipulaka de part et d'autre pour azonga lisusu atikala na pouvoir ndayango
rédaction à ABC One et mais quelqu'un un peu qu'on réfléchir de la sorte kolobake Félix Tshisekedi et sengika et souki kana pardon te et sengeli pe en tant que mutu oyo mwana mboka asala makambo ya malamu au peuple asepela peuple azala à l'aise azala na sengo ya ko jouir na mboka na ye yangwana bana mboka nyonso bazalaki d'accord na biso parce que moi comme ibale tangu bayokaki pena idée wana et ça qui vraiment bien na mutu to na mitema ya peuple congolais ko senga na mwana mboka Félix Tshisekedi a sala malamu ino ya mabe parce que c'est déjà ya mabe. Yamabe eza nini tango ozo faire souffrir bande kono ba congolais yamabe eza nini tango ozo yokela muto alinya boma bato ba innocent bazo souffrir. En parlant de tout ça, ça a suite d'idées de émission habituelle le baka analysons ensemble les gens bande kono 5 minutes autrefois ba fédéraux ya UDPS ba se retrouver dans gouvernement oyo et ça là na parlement et ça là na ba ministère et ça là na sénatorial ba se retrouver na yango bazana kana na nenga ko sakana te lelo zaki présentation ya ba ministre IDPS o ba bimi na gouvernement oyo bande ko wana ba kete bande ko IDPS la to lo ba 90% baza absent 10% ka bande ko na bango comme na lo ba toujours ba benga na ba mboka ba mbujima ba nini ba ye pona tina ko soutenir ndeko na bango mais batu ba combattre IDPS bakete babenga ki biso ces derniers nazolo ba IDPS parce que tendance na bango za ko rejoindre biso fils mko kalobaki déjà bakoya balobi pe lisusu na ba propos na bango moko bokozwa bango parce que lobby lelo déjà ingénieur Aimé Kasakaza sur les lieux pour na kozwa déclaration na bango parce que lelo nde bazo présenter ba ministre ya UDPS kuna parce que FCC c'est ça qui aye UDPS ça la bango lelo ba kete baza mécontent na nenga ko sakana te balobi ke ndeko kabuya alobi que ba parlementaire debout eza nango structure moko eza na quantité ya ba hiérarchie na bango ya UDPS or bango ni na répétaka tout le temps bazali batu ba lutter ba bunda ba guerre à 40-45 elongo na bande kwa palu babima na nzela bazwa ba gaz ekoma bilei na bango lokola shimboki donc bande ko wana lilo baza dessus na nenga ko sakala te bazo sala déclaration ingénieur Aimé Kasakaza sur le lieu pour na tina kozwa déclaration wana bande ko wana bazana esengo ata mukete balobi ko bazo intégrer na bango parti ya Sami Badibanga ce qui kuna te bazo ke na parti ya mwana mboka Kamere les OP ça passe INC ils ont besoin de bi partout on est na ba tunke mais les lots ceux qui IDPS s'est détourné na siège na bango et qui na INC bakozala le bienvenu bakoluka basa la force sans oublier na zonga kama muke boyebi que mwana mboka Kamere azarana toujours caméléon. To éviter qu'est-ce qu'il prépare après parce que ces derniers les a silence total na ngamounaye azolo ba eloko moko te azo bouger te eloko moko te to éviter qu'est-ce qui se prépare na silence na ye venons voir ben bande kwa IDPS balobi que ba région na bango l'autre camp pambate o ba moni déjà eza haute trahison comment on a que mutu batiela ki motema comment on a que mutu oyo ba yebaki que situation amboke kozala décanter ye wana ateki bango na nenga ko sakana te bayoki pasi na yango mwana mboka yo nanga to continuer toujours na ko intégrer idéologie à vérité des urnes to luka vérité esika ezali to luka yango d'une manière pacifique bato bele babenga nga pona ko bisa ngaye que mboka boye na kimé ko se libérer te voilà et sengeli to tomboka to sala rébellion oui c'est pas mal c'est bien bon mais to ke na ona nubongo tant idéologie ko pesa matoko kanga banguna na maboko to ko tafuna bango to boka mo libanda ni alobaka toutefois que ndeko wana za ndeko na biso te azar wande na ngambu yena ndeko ruberwa to ko benga na bango na ndinga ko sakana te ato to signer émission analysons ensemble zaka toujours na kati mais le to signer bango oyo roya et ya to tie mutu na yebi que na lisungi na yo nanga to ko parvenir ko libérer mboka na biso moi analyse amokola lelo na memela kibino na cadre émission na biso yango wana grand merci na bino nyonso na bosanité papa nanga Zaluka Bongo de quelque part azola nanga sans oublier ndeko papa nanga que j'aime bien Norbert Kazadi na Lubumbashi sans oublier mon pasteur à moi Willy Muchwadi
mbote na yo salutation spéciale et longona honorable Dizembongo Passe de Paris. Grand merci na bino na bosanité bino tout bolingara ngai botindela nga ba suggestion na bino bokoma kaka nde bosala yango botinda ba video et ko sala biso bien lolenge ndeko na nga Silva mafuta salaka tout le temps ezalaka vraiment bien na bosanité papa Sami Mboui mbote na yo salutation spéciale sans oublier bino nyonso na bandi kotanga bino liste ko sila te papa Blaise Takala lelaki ya yo ngwana spécial. Grand merci na bino nyonso. Restez toujours branchés na ABC1, botika la connecté pour ça la chaîne numéro 1 ou la cabine toujours d'actualité. Grand merci à mon cordon Jimmy Boyembe, grand merci à ma patronne à maman Chantal Ayao, grand merci à Aimé Kassaka. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. En actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television, ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.